Na kitando sisi musique na butona na kena lali na 6h nango 7h30 pisha nkobo. Abenga bi za makasi vi na yo aza suti. Mais ko publier na apesinga numéro ya Mama Esther. Na bengi Mama Esther madame ya fait. Na bengi Mama Esther na zui leka daramuda suka. Na bengi le tour alboso ya mbiti. Tour ami bale pa ya mbiti na komi message na c'est WC de Fantomas. Tane obenga ayambi. Ote yaya ya Christian azate to chez na mort. Na silence. Silence motema vraiment donc et qui m'a dit. Donc na moni choc wana moyen expliquer vraiment exaté. Naza derrière toujours bon souvenir naé et puis pas mauvais souvenir ezaka que mauvais souvenir ezaka que vieux content on yaki to gebeta na États-Unis yaki pa nanga ba benganga mais lokwa ngate dakumo na kotsango shi afini ache bangulu na beti batonte luwana mobima baboyi kosalisa ngai mama mokolo nakokufa barishe bakomonana bakokunda nga na sanduku ya malonga vedete ngo akei cotisation ekomi ne ya concurrence. Merci beaucoup à tous les abonnés de Toussaint Lani officiel TV depuis les États-Unis. Merci également à Maestro Vicky Poutou. Nous sommes ici avec l'artiste et musicien WCD que tout le monde connaît. Il fut musicien au sein du groupe L'Avenir Esthétique du fait d'Akumuda, l'artiste qui nous a quittés il y a cela plus d'une semaine déjà. Alors avec lui, nous allons essayer un peu de discuter par rapport à ce qui s'est passé pour la Liwa et à Kulutunabiso d'Akumuda. WCD Boni. Tranquille, papa. Qui m'y allait? Namon na titi de bien matanga. Mon soeur les makasi y a pas expliqué. Dakumudo ote kotika biso zagi nani pana pona yo. Dakumudo za nyonso vraiment. Aza nyonso. Dakumudo za nyonso. C'est un père, c'est un frère, c'est un ami. Donc aza nyonso du coup. Parce que double CD sûrement banda pana été. Azwa ka on a Luanda awa. Quand vous avez dans Luanda, vous qui intégrer la vidéo esthétique, vous avez les cas d'abord c'est mieux. Na daumuna tokutana awa Luanda. Et puis vous avez évolué déjà na Osaka Musica d'Angola. Osaka Musica d'Angola avec Luciana Mobulu Kawankubu, tout ça Karawa Musica. Quand tout ça Karawa, Luciana ke Mikili, tout ça to umeli. Osaka to beta. Les comités boye tous ont visité à Dakumuda. On a un mariage à Didi Ginwani na Mama Mida. Na un grand hôtel Dakumuda babetaki. Ils ont été nga ina koto. Si est-ce que la région de ce Didi Ginwani na nenga koto na bakafunfu. Tant que kafunfu foyer azimwa 4 jours mo boye na Aza na aéroport wana 4 février. Hôtel Moïse wana ba conteneur boye Aza. Si je ne me trompe pas. Après Mawana. Bamon amoni zaki colonel Manel na Gogo Senda et on a connaît Manel azana G azana BMW mo à Rouge Bordeaux. Ayo zwanga na ina Roi 15 na Marthe. Na salon de coiffure mo likolo parce que ngaza la tondeze. Wa bani. Ça a daté hein. A daté. Daté. Donc ngaza la tondeze. Na kata rapé suki pa ba mama ya musique so na kata basuki na likolo na kata kini mushiki ni na fiston kaza di suki ba mona moni colonel Manel bakoti la tondez ndeza boye mutuna yo Christian Kimbuku so ayaki za kuna dona moni katini biso do ozwayo pour faut accompagner ma bonga bi colonel Manel je travaille non on doit travailler sur na si bon to ba nendo ta makambo so période na colonel Manel sera yé biso batalingala so ineti ya yima kambo kolenga moko na so po talaka fa période na akatange ba coiffer mabe
parce que papa na travailler sur na 6 ndé to ko bani to sama mama ngana ye abi fozela ka funa 6 6 osimba kini mushikini na fiston kaza natali Alex Fumusi pa ye mata akati pe Alex Fumusi esili ale tokosi na car toke na Monique après na Monique tozido na toke kuna na nini na hotel wana place Dakumuda Zaki to mpa Dakumuda Zaki to bengi sumbaki mbaki lembokati vina somo mbaki lembokati akufa pe sonam à partir viona via misaliste ya ba patron mboka mo benga ba patron mboka papa ndezalanga pona motiver artiste pona motiver artiste si ba artiste ba patron mboka pe ba oya ba solo basolo en travers mbaki lembokati parce que mbaki lembokati ayi mutambo te mais avec influence sur lobby mikolo ba oyo kaye ba petit ne ba oyo kaye basali mamwa bongo ngape na bengi testament na bengi ba dormir ba tumususu to ambalé da bongo do yazaki yi moko ayina oketa ayaki na ye moko na le petit na Laetitia danseuse na Laetitia kaka na petit na nga DVD na gérer Pentagone on dirait na Chesco pa eroya Chesco ya sona Chesco pa eroya to vani to répéter tu nga nzemu na biso no yebi nga misala vignorati nga balemba wana déjà soza na ba camp musique na biso na ba Richmond na biso bango la vignon na bango pe do zara pe na pa ya romboto na Richmond ezaki sélection lemba ezaki sélection lemba ba samouraï ba Bogis Bompema ba Armangolo ba Vincent Ndenga ba Pati Molenso ba Dede Katanga chou chou beka masa mo abeta drum nani et yasko tango ayina ba fait defense Chesco patika biso sko ale apini banzi moni ala vignon na binga ko tambola na biso na nzela na mashike abukani kingo taxi mene miso pai oyo suka na embouteillage bata mokili fungola mitema emonu les uns les autres likunya ya nini fungola maboko mosolo nde tokobikela banango baye abi bon à part ça nini susu abi naza nzemu mususu ka wana après ekotsanga patience na vie epesaka toujours bonheur kozwa bonheur volonté ya Nzambe akotinga nzembo wana après ekotsanga susu ye mushetu biso nyonso na nsima Dakumuda wana générique ilomo mekwisa bana Nzambi biso nyonso na nsima Dakumuda ye mushetu nakoti mushetu après abi nzeo nini ya kala oyebi ngabi naza na sorozo naza oya sorozo ya toyembi sorozo ya papa na biso fiat na tabulay papa tabulay ani mama zongisa mwa liloba osai dio na ye c'est bon déjà on ba 4 nzembo déjà après abi nango bi nzembo débat bana defao mokolo mosusu nga nakokanisa yo mokolo mosusu kana ekosila esali debaba ngasali defao mabala kini mabala d'associé inoko kolia na ndako mozuze ute pa ya mbanda toyembi na yango esili tokangi wana concert mokumba tobetaki répertoire yango wana bobetaki ndule moko après azongi tobeti na ye de ndule troisième ndule ale ba Scotty Pippen ba Abraham Lincoln petit nanga ba rejoindre na DVD ba danseuse nyonso tout 4 Mina Gonzi Laetitia Judith Songa paix à son âme la petite Magali la patronne Magali wane bango tout ba rejoindre le mouvement au Kabinda quand ba komi awa ngalo wana za pena mouvement nga na betaka déjà na osaka musique to continue biso na biso osaka na beti bango kara ya bisika Chesco bi ya la mystique ya la mystique il faut on za na vraiment allez abwaki atiki bango quand atiki bango dona monika so bisinga bi double mais on mona te mouvement yango batikeli ba 16 orchestre mouvement yango batikeli biso mona te fait Dakumuda zongi kisasa zongi kinta zongi Paris azongi Paris totikali wana ti ngapsido na moi je pas l'argent pour encadrer tous ces groupes, je pas l'argent. Je sais ngambongo ba te belé faut bon. Na pe na ba instrument te yako bana activité na bango. Non, moi je vais patrociner. Ngambongo ngo so ba guitare sèche bo bana dia ba répétition pas nanga
soki concert nga mona loué ba instrument nga bisi Chesco zwa mbongo ke na mabord za côté mo basala ba guitare sèche akesoma ba guitare sèche na mabord aye nango to bandi répéter première répétition pardon à Monica Dani Den de Real de Madrid l'homme qui arrête le temps à Koti Boye to yemela nze mobo wana nakokufa pona bolingwa Dani Den de présence na yo epananga c'est la vie absence na yo epananga c'est la mort bolingwa tala panaka ainsi de suite katana asi do na ba petit ofuna sa bango ni bata combien ba monsieur tout ça 12 plus nga essaye de 13 Michel Woti pa za wana don abi yo mo fu ko lo mtabi ni na sana ba amiki akoti libo na poche ba pero na ngi ba jira bairo ndele loza ba idej atango wana ngi ba jira bairo ba karmo ba galina le rijako ko koma le ba galina rijana risque pero na ngi yango 12 c'est ça $1200 $1200 sur 3000 ba utekisa so ba billet apena tout les ndala na Rwanda kitoko makasi na nini na sololi do na monika tomboli téléphone abengi ba patron tout pe ya mboka ba yesko concert mo yesko organizaki nous le kitoko moniki kao donc elengi makasi beti ba 2 3 4 ndule 5e ndule goya absence d'akumuda 5e ndule goya d'akumuda bengi abino double fobo ya kini po la production mo eza ma mto sola ina yo et puis tout ça album yo kotika carrière za bon tina ndenga Rwanda il faut ya kini à partir wana siko alobi na nga bongo atindi be mbongo te so ba ya biya ya photo ki kakini qu'est-ce qu'il faut maintenant maman ça n'a pas Alex Fumus le roi qui période wana au soutenir nga très fort na juste Chesco to kiti pa Alex to kompa Alex atuni ngabi yo bo ndimo ke kini ngabi mfumu nga musicien fona beta ndulu yo kana okili mobimba abi loko ndimi ça va je vais vous soutenir à côté na palais aya na mbongo ya 12 billets bobo maboge Kinshasa bato ke Kinshasa apesi la 12 billets ngabi si Chesco zwango apesa on Michel Wechi ka moko ya lemba Michel Wechi CG ya dakumuda ndinga Rwanda tanga za iboto donc apesa on Michel Wechi pe azui makambo wana akesala mama ba billet tout il y a 12 personnes d'abord il ka okende atikala ina no ezaki petite namso mina gonzi atikala qui danseuse que je salue Eric Kalum Eric en passant donc mina atikala ina biso tozinzela OK na Kinshasa okoma Kinshasa mbamo pas hôtel podium mbamo na foire carton en saranati parce que oye mouvement okuti dia bato bazala des structure na bato bazala na kini na bato to na bango répertoire to na koto soki bandi nde omati soki bandi te yo za na se waka na se otala nde makambo ekini ba beta succès obeta otala bango olingila bango na olingila bango na yabo buzoba on mystique là donc ba danseuse ba na osekanga abi yo ndimi ko kende kini utika mbogo za makambo ndimo kende kini na buzoba omoni etika la bongo etika kini na buzoba yo ndimi ko kini na buzoba ngabi buzoba mystique là omona kana sa mystique na kepo na objectif na sa makamo boyona ekota mabia tanto ya bango basoki komika tuna nga buzoba oseka donc présence na ngeto sekisa présence na nga ezo pesa bango esengo du coup maramutu Darmuda pe tant to yebongo na succès on est toyaki envie mayonnaise Jerry Pentagon Mobambi di Chesco Scotty Pippen DVD kutakuma maya mingi te bango so bazaki ambale emporter na succès on ba tant mingi au travail te so nga na hôtel mais na vanda suna dakumuda na je vais mettre réponse nde to vanda bongo bana tongo ti soir na ndenga Pentagone le maître Ponzi azaki avocat na ye maître Ponzi aza frère Dakumuda frère aza nyonso frère Dakumuda il y a pas à partager place wana ala madong
donc frère d'Arumoda nyosa maître pour maître avocat tata maître même jido ya Jules Makofi on a maître bench bango na ba donc dikumita lo moi bon tovanda wana tosamaka mutu kitoko tango ba parole bazoya na banzembo ngande muna ozwa nzembo na travailler nzembo après na pesi Dakumuda aya poni kota oyemba ayo ka go lenga nzembo shinga parce que tant parole aye bazu rendez-vous na parole ngana yibiti on a pas tant double yo ça après yo na wa plan wami boto vena Vigas sango le sur c'est tant sango le sur ça pour parole ya solo aye na makambo zaika sango le sur ba wana msuba yo na banzembo na bango sona yo na talier total ni boy rien ils ont eloko nzoto te nazo gelo ti mais Vigas tanga ye abanene na toji utana nge kotika kotanga makila se makolo yo kozonga ye okomisinga veve na bolingo ndo ya betike moto azanga babotina moto azanga bolingo nani etike ngayo mami setoni kantine koleka pinzoli ya ngando mami setoni kantine koleka pinzoli ya balene zamba oyo ezangi nyama makasi talida on a otanga nge etika otanga makila ti makolo ozonga okomisinga veve na bolingo ndo ya betike moto azanga baboti na moto azanga bolingo nani etike ngabi nzembo déjà pepele nzembo déjà adopté mais nzembo on va chanter ça duo batebele ba yemba te double vie on point ngabi tan aya dio soko che bat mususa nzembo ekufi to kanyiwana a proposé ce nzembo bo ya Rami ya Miss na konzemba na kolela na kolela Rami ya Miss na ngai lelo na konzemba makambo ezosalanga pasi na motema na ngai koma depo ya ba problème na zo écrive wapi ya sombo yanga ba souci pardon Vigas na libéré makambo etonanga na motema na koma kobanga kolinga noki na kozwa ba retour soda pesaka civil elosako soki kaka kufi nga balinganga bayinanga sima mokongo na kosenga nzambe ya Moïse abi opesa pe dio ici on va chanter batebele epeka dio soto yo lo bana biloko wana ba to yokutaki ba omona bazana tante bango de succès côté Pipen déjà vice-président Envie Mayonnaise déjà 12 boga Jerry Pentagone déjà ça y malien nze monemo ça de succès puisque tango yé na ye na coller na leader parce que nga fona coller leader nga faut ça comme musique ça côté ça complicité donc complicité na nga na Dakumuda ndemu de ça nga pe na mona na ya bango de aloko bango senti que bata de ba star nga na moni ki nga na pamba fona na kama na makambo po isala nga ndenge moko wana bango banzele ndenge bazolanda bango oye na kaka kingandi okuna na kaka kingandi donc répétition zo inda mabe 12 boga so ina ba sentir na bo répéter to répétera la bourdonnière na lemba to répéter cinéma yele to répéter après pas ba mettre ponzi wana coulisse pas mettre ponzi na lemba ka na lemba foi coulisse usali neti blo mo bongo tiko Vigas banze motunga binzemo mshu ezate a proposé siko clé 8 wana siko kama esa siko makambi banda a proposé siko clé 8 tikana lo balelo tikana bimisa ya mobekwa nganga te na bomba na banga kozwa liboma ye tikana loba ezali kamwa motema tikana bimisa batolie ko uta ngambo na ngambo ko konsolenga na likambo yango to yana babiloko wana sota bokangi wana yaka na banzema wana yaka na album wana clé et yaki na ba clé 8 to yaki na tout est poussière banzema so o salama kama za clé 8 wana clé 8 siko tango to yi to vandi wana na clé 8 yemi nzema ngabi sango le sorcier logo za mabe akei pour Vigas sobo travailler moi chimbogi na moi prémisse moi ndenga beta moi Amélie au pemina na beti na masolo moi sur guitare ando travailler tango comme na nzembo yo à travailler en mingiti 1 2 3 4 atia 4 atika na grava on a chombo akei so na bossa ni mélodie na bengi allo yandeni izandeni eloko wana il y a deuxième voix ndeni habit yoka na se couple na souci chéri yo détache otika bébé na ndezi banda yo kenda akola na biberon abandi konguluma elongi na yo na bossa na ye
kotala sima te na sina kata singa nakoma mitelenga no Luanda mobimba nazangi kolonanga selebula kati nazangi kolonanga Alexis Fumusi Chanle Kinwani papa sikoyo waneza vocal no moko tia na nzine to les sorciers comme d'habitude oh les sorciers yé abi nzembo eza question réponse parce que Dakumuda il voulait chanter ses chansons avec Koffi Olomide na projet nde ezalaki fallait ba maona Koffi Olomide mo avant ba obebana ba bebana bango te wana ba china bango ba ça donc mon père mokonzi na Dakumuda déjà wana Dakumuda otu wema déjà ba apprécier production ouais net album ouais tout poussé on taper sa production dans la Koffi au sonima musique imda ila ngonda Dakumuda to sali ezanga poussière to sali na 2006 je crois wana bino za makasi na kanga ba date donc ngala bika ke makambo déjà donc to sali déjà donc to sali makambo wana nzembo tant to sala ngo ezaki partir na liboso tika na lo balelo tika na bimisa nga yembi après Dakumuda na se couple na souci chéri yo détacha tika bébé na ndezi yesko temela na se couple na souci chéri yo ya mi bourdon na se couple na souci chéri yo détacha tika bébé na ndezi banda yo kenda akola na biberon abandi konguluma elongi na yo na basana ye omona ba escalier ba étape musuno simba simba o sakana na champ double CD va vous abonner massivement mais o sakana na champ bongo elongi baba o décembre parce que tant que studio ba s'emporter na succès ba côté Pipin ba envie mayonnaise et c'est les bandes na studio ba participer ba participer quand na kera nzembo yo et puis bazaki na ba nzembo Dakumuda pesa bango ba nzembo Scotty Pipin nzembo Abraham Lincoln nzembo abatia ba nzembo na toute poussière Chamo Bampema nzembo Valderrama nzembo nga double CD na chaki Mosombi monene ya mabanga acheteur de diama Didi Kinwani mabanga nyoso ya talobo bana yebino batunoka yangola donc na contrat infinitif groupe dikine mama na bina fille ko tsa di frère saranate me clip salamate Dakumuda pa komeka Dakumuda ba koma double CD nyoso tuna saki ba koma ngaiti parce que nzembo wana clé 8 wana tango ebimi clip yo sûrement pe na clip net ozaka te na Dakumuda kana nzele moko boye na Benoît na jacuzzi na jacuzzi ba 18 ans passé déjà na mona siko nzembo wana tango ebimi et cartonné et ça la ondeni ni pe bana maya na msuso ba la net religieux ça la ba ondeni parce que il y a un peu de mtepe sa lumière nzembo wana tango ebimi ba mon Scotty Pipi na siliki soba de soba asiliki wana Dakumuda ho msiko na ba idée atika ndule akomane politicien wana linga ki pona pa ke postuler kuna députation bato bana soutenir ba dunia kilanga na ba pisu mabilu mbayo ba vina biso ba mwamba mama na soutenir ye ba moni mama ye te ngabe na koma député ba yo ma député biso to kabila so to pesa o makambu yo so ngoko subiso bon ça va yo zela town ba Scotty ba kingandi basangisi bango quartier latin na l'avenir à XL basali l'avenir mususu basali l'avenir à XL on a voké c'est mukokoli carton ya sakanate na ye ma bestile dikumba moko donc mandefania we koti na TV na ba parler so koti chongo ya mari ya ota mutu na lingaka papa eloka mutu ne bandi koza pete na lingaka garçon to biso bongo ya to ke pa biso mama biso lila fort ya to ke pa biso ba sœur na nga balela fort ya to ke pa nga bongo ay bamba ke sala tansangi la vino mususu kete koti o bata fonde baloba keto kete koti baki sala vino na bango Dakumuda siko atika ya pemi to pemi ngane to pemi na boye si za so pemi boye mesa mo liboso na ye ba o vive liboso na banguba na ye en ce moment appelle moi lipa nguba kaka taza na 2 millions de dollars lipa nguba na ye moi lipa za likola mesa azo boso la atafuna pamba aomela kuna ya dila sa ma citation tiera mo bomona mutega gaire kita mesa po ya lia ye moti faut lia na batu mutu mo pe akata mafufu munene po pesa petit po ya mutu banunu me akoli na baluba ba emela China avani na baluba trop ngamo pe muluba avani pe na baluba trop
via ni côté ba musuku ba kansa chimbuku su kimbuku c'est za neti ba loba na tena za ma comportement social na ndenge na epi bobo tikalika na ye wana tutikali na ye pa zo boule ngai psi na keboye na melili ngonzi na ngata na ye na mona boule to ngabe presse to beta na logo na o beta na logo fiston na papi choté na neza logo na eza donc to so telemi wana nga tema na kati te pona na tema na kati te na za na suka so na temi wana na suka ni place yo telemi to ba petit mo to chika wana tableau esili mamu mususu double wabi esa bongo ba ko kenda bango eza problème te chesko akei ba tutu ya makasi ba kei na rekite suko whisky solo edi bara na obeta te akomo beta azara doublé ya chesko doublé ya chesko te ala doublé ya Didier Cobetox basse chesko azaki na doublé te ndenge banda obeta bongo donc celui c'est rose après chesko ezaki whisky solo aye to vandi sina américain wa benga boyika ba benga whisky solo awa koni américain boyika bozara ne kuna boyika de ngi tabeta mi solo na linda boyika to yuza whisky solo ali na tak champ petit na mboshi Yannick Dindo Océan et Balamunene Océan de Charme on mamikona Fabregas Lugo bwa disingai lukola likaso ye kwena se ya mabele négligé ngai mokolo ezalie mokolo tanga pe yo ote kanga osene milliers de la mususu magamu to la musi magamu na ba pétion na ma ye gérer spire Océan Fabregas Yetol Mosolo pétion na ba yesiko bango tout so ba toni na podium ngasiko so na vani na kwena ngane sikuna na beti lingo nzina nga na tala bango ndi ba répéter wana Alain Kabobo chef d'orchestre garé ma chef à répétition wana babi tango fort tout bakei babi tango fort akende sika moto babi tango fort akotinde sika ye sika akoti sika abwaka nini ko bwaka ezati abwaka akobwaka yete mais soka ye répétition yaka naka na banzele na ba master na ye wana uti bandala ye na banzele na ba master na ye so biso na musique to linga bon yaki na musique à répétition musicien moko avo kota il faut y en a 10 personnes donc so y en a 10 momi ba membre na yo ndo na porte mettre à côté sur côté so côté pour mata na podium mata nzembo moko liboso va da kumuda aya avanga da kumuda to mata na podium nzembo moko liboso bien nzembo liboso e beta kana ba mise ba beta aleka bobo fo pese mbongo fo pese mbongo so pese mbongo boyemba bongo so boyemba bien te ngasuko na vanda na kwena na yo kabino nde boyemba tana na yaka kata ni chef de répétition ni chef d'orchestre mais son a na kata yo na ye boyemba non yo na ye bozela non so total na kabobo pas na travailler nanga de père parce que ayebaki toza de père na dakomuda donc ngai kabobo donc on a rayonnement moko so total na misu mobo ngabi Vicky elo wana ke ne bien te Vicky pe mona pe et que bien te akatio ndo mona place côté ça linda to créer linda ngam na créer linda wana en pleine répétition mbula ezo ngabeta yo sanité séréné wana nani Scotty Pippen basangisi ba petit ba panza répétition na biso milangi na cinéma ile net na film baki bakangi Scotty Pippen na Jeep bakini na squadra l'état basa course ki na Scotty Pippen na squadra ngana sa créer linda damuda tanga ya yo ki plan ba petit bali makatabi bo sala ne double C d'azolo ba comprendre ti eloko da misi bo bandelango to vandi ona na linda dauna bibi oyo nde makambo welo kango yango yo lo na bana luka yango yo pa to zongi na chantier na chantier on pesa ba partition moko edi bara muto obima edi bara malingi bawanga na yo mokonzi na bango betala biso moko ngako bato bine liboso sime Whisky ayo fobima obma solo wana ya obima awa liboso sima ale tango fo yo yaka yo mto obwaka
alibo chosima chima kunjugu. Les cartonniers après on a ce que l'on existe. Après on a bang 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 wewa o matima tete kitina leme wewa tunga don brem à l'après on a papa ena sa na beta mi bale na beta mi sato dakumuda ena sa she na trete te kamwe ena sa she suka bosala papa ena imwene rogwa suke soro biongo mwane aboma papa na mama ne pona mbo voilà générique kasi soro biongo bomba rabe bomba 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 rabe bomba bomba ram pam 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 kata da komoda kata mabide da beta mabimise pam 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 to continue primise selon ni asuko salaki avant a kenaka on a comment ya pasteur to sali ba génération 5 so 6 to yembi ba album on so ba kufi trop la vino ba kufi ba trop kasi te omoni na mokili nde toza boye kokufa eza kopema mais molimo eza ko continuer nde eza boye eloko asuka eza kata on dakunda epsa inga bi double yo sala makambo wana ngasi na komo fâché dakunda lembisi promotion na télévision ba répétition show eza sauté promotion na télévision eza sauté c'est ça la qui artiste na komi poussière naza sauté dans ndenge te vraiment ndenge eza sauté ndenge lo babengi ndenge lo lenge so moni mutu boyoki lenge naza suna ngo ya bisama kam na yo so ebisa para linga lo bani double yo sala makambo na yo leka na télévision loba o sala album na yo comme on a 7 misi 300 € apesi apinga po na komaso na so mama bilo amike na komaso après 4 jours aleki na TV abinga na komi na nga pasteur na oyemba so ba musique à mokilité parce que au nom de Dieu eza sirène ponga mona oti na monde wana olinda linda na bobina wana eza sirène en pleine télévision comme ça ngai te eza maloba papa tanga lobi bongo nga sur place na vandaki ba téléphone ko mosoni ola na mutu na ote ya bien comme pasteur na digital ta biloko azoloba boy kutu na zappé na moni bango mando ne ba loba biloko quand ba si émission loko sile ba air tardif atombol chomo na bengi ndeta na benga yo wana yambi téléphone abi pose ma mozolo ba na TV wana est-ce que zo yo bango mais bien ministre abi singa bi double koloba makambo wana ti ngabi na oyebisa ye praise makambo lo ba na TV wana est-ce que oyebi bien oh yo moni muta sala na Vodacom mamu Vodacom et sala ayebi yango ti toi tu travailles seulement parce que nga dans le monde tu bana ko sambela bo sambela l'église to sambelaka na catholique to kendaka adoration chaque jeudi na réunion ba mona na biso orchestre mo mbatoye to côté église to sambe to sisi to zi bénédiction pa sango to boaki avant to ke beta linda to lali veiller na ndak chez ba maître pongi mutayebi makambo bien Levis muki bantibal les millionnaires do ba rimer tu wana onote aboma ba chesu ka bomba ba nani soki ba juste rien dans le kuta bon moni nyama soka zo tambola ndamuna manalo babi to semaine to na concert mutala la na mosiki ayi makambo ya sali semaine to na concert mutala na mosiki double eloko wana so abi na eloko wana ponga ki na poche na suka koto na kaka toujours na Nouveau Testament na beta ba pisom nanga moi abi eloko wana eloko so abi eloko na ngula saka yima nzemo wana mabele zali enyatelo na yo papa kombo na yo ekumbama likolo ezali efandelo na yo toto so na yima nzembo yo ya bani ko sambelo mona banu parla langue muta parla langue aleki na TV ya lobio avec na sirène
et maintenant au bin sabiso contradiction place ce qu'on a tenu la question yangona abinanga na linga ki bo sambela na boya ki ko la sabino makambo oyo ça n'engage que moi tu vas tout na question belé et puis son a yambio eza pour na considérer na yebi ozana voilà surtout le banate auto le banate auto dia ko le banate bi bango sirène donc ya so zo le ka bato batalo kaka akona kichaza ope mutu na yete ye pas dans la sirène on a été moi ngengi et moi santa baby et moi ngengi et moi santa baby et peut faire dans bord mal vie ata ba biso bote tout ça OK a poignarder ngana do vous a malin vous avez le ado ta mambeli est-ce que après wana yo siko temps ya siripa akene na kam susu wana atiki ba makambo wana yo pe siko yo ngai na continue ko sama kam na ngana sala bom na 77 na sali mukumbusu na sali bangilinga wana kana la vinyo tenga de da mu da bongo de na sala le ka TV na lo makambo ba Hélène Kalema ba yebi on Hélène Kalema ba yebi makambo yo na sala makambo na déjà da mu da pesa commune bi a bongo ni na tiki makambo la vinyo na sala makambo na ba mission ba tika ki na la vinyo ensemble na da komoda ba yango suka ba beninga moni yonde mutu oza mayas mais toza yonde mukolo bani yo fo kamba biso pi mutu yebi makambo fo kamba biso mais na kati ko kamba wana ba petit musu ba ki pe ba teti ya musicien po ba musicien ba ki teti mo epola to do temi boyo amona ni to kokani kasi yembelo mo bot ba yemba ngo petit to binelo mo c'est ça ba binati o me yembelo mo bot ba yemba ngo binelo mo ko bo tikela na campagne za li pesalité na bango OK donc epesa ki te po bango baza ko tsaka ko michape ngasko moyena michete ngaza de ngai bango ba micha ko miche zo welisa zo bebisa ta kana zo production mo boy na Vodacom to beta na podema Vodacom mais moni muto la simpolitesse en pleine télévision RTN c'est basation dans monde mais ministère sur la simpolitesse en plein podium ba chaîne écoute kata mais double comment tu peux pas gérer tes artistes ngabi bon bana artiste na ngate to ban to no beta orchestre moko et on doit continuer idéologique na artiste na nga mba se comporter bongoti chesko beta na guitare petit kabuya pa ya ndule wana to na petit na mboshi se comporta bizarre y pas zo la leader après on a tiré le monter musique a beta musique sous est-ce que tant utika bango ba ko sala ba beta ti est-ce que idée wana ozo ki vitesse moko ou beta ba o sala ba vocal na ba o sala vocal mo makasa clé 8 wana carton pe idée wana ozo ngasu Luanda wa ila ondeni tikino kuna oyeno a ngana zo mi Luanda alembisa oka po akoma ne passer so pas comme passer tene bo continuer aka donc d'accord kutu ko ma pasteur et ça ils ont gêné ngate donc omoni mulaya biso semba mana yeswe kongo mobimba biso semba abetaka Jona so oya Luanda depuis Luanda ça fait déjà le 6 ans double CD et quoi que ça 6 ans pandémie mutekanga ngana ki Luanda promotion ya vieux chinois après on a sali vieux chinois na sali vieux chinois na beti featuring na Villanova mobimba featuring na ngai na maïso to so maïso apesa ngate na yepa oyema na bakere wana na yepa oyema na bakere wana to na nzembo pe to yema biso mba to sala pe clip nango mais na ebimati tindika ki ngoti zo comprendre tindika ki ngoti mais clip ya vieux chinois ba danser tout ba obina ya Villanova au monde merveille bon monde na eza wana parce que pandémie c'est s'il déjà 6 ans depuis pour on a eu oya na Villanova na Alvalade août 2018 si je ne me trompe pas pandémie pesi là c'est là ozo boulé ko sala pour la muselo parce que ebika musique à Luanda des ara nga beta musique à Luanda nga beta musique mondiale nga beta musique mondiale nga artiste mondial mais na vanda ane na Luanda na minute so comme trop Luanda donc na na Luanda mais biloko na nga wana ils ont YouTube ils ont circulé et consommer même malem ils ont préparé le mot ya sika Tota na yo na mbanaga tota na yo na boma tota na yo kabinda toleka na yo ngirima tobota kisangani kuna ba mama babokelaka ba papa maputa bakenda bazonga te bon générique limbele mama limbele générique limbele o générique nzembo limbele mama limbele wana o salon déjà ya na studio mama sabalela limbele na studio te limbele mama limbele na ona Kinshasa jino mandoki limbele
Sana koti bango Jina bando galinga fort. Ah. Tokana ye na bomo, tokana ye manaka ya Christian, ya dagumuda, oke kaka beye, otiki ata liloba te. Maloba ne asuka na tikali na ngo ikake yo double sala makambu na yo. Esala ki onde ntango ki dagumuda kufi. Choc. Taka na obeta samedi ngo. Mboule beti na journée. Donc 14h30, 15h, mboule sili. Mai na salle place na betaki. Ba bimisi mai, to bimisi mai ko tunga moko na bimisi mai wana na Joël Matubakana. Ba ringi mo ezaki wana kosimisa bato wana nini ringi longa salizonga bien pondu les na soir. Ba sacrifice na tout. Bato misusu kansela kandula ngonga bi. Je vais jouer nga na genre wana te ya kansela la jemo. Na bête musique ici après la pluie c'est le bon temps. Mais on a parlé après la pluie potasse. Eza poto ouais. Potasse mutu misusu ketchine mo wana na exact. Na suis kilumbuki na moi 2 3 4 personnes au bavanda wana na bête la bango mabe. Parce na butu wana nde oyo kasanga. Na kitanto sisi musique na butu na na lali na 6h nango 7h30 pisha nkobo. Abenga bi Zama Kassia, vient à eux, à la suite. Mais, au publier n'amti. Au publier n'amti. Tant aussi, si na picha na bengi, dunia kilanga. Dunia kilanga, abinanga zara calme. Na benga, maître Jean-Pierre là, kana zueti. Après, c'est un numéro à Maman Esther. Na bengi Maman Esther. Madame ya fait. Na bengi Maman Esther, na zueti le kadaramuda suka. Na bengi le tour al bosso à Yambiti. Tout ami balé pa yambi na commis message na c'est double CD fantomas. Tane obenga ayambi. Ote yaya ya Christian azate to tché na mort. Na juste silence motema vraiment donc et qui m'a dit. Donc na moni choc wana moi expliquer vraiment exaté. Naza derrière toujours ba bon souvenir naé et puis ba mauvais souvenir ezaka ke vie content on yaki to gebeta na États-Unis yaki pa na nga ba benga nga meluka nga ngate dakumu na kotsango shi afini ache bangulu oui pas comment le problème bon puis à son nom ba mbeta comment puis d'accès mo ba comment problème ba ngulu akina même voir même ti la présent makala. Kasi tu peux période ba ngulu wana ezaki pour ba betaki sur 150 passeports et ba fallait ba voyager ba betier et pesier bien té ya on te matsa pe ba secret comprendre ba pression wana et comme qui prison mais mon pas mon coup de chapeau place à ali ça la intervention ici place à Mbagi bakanga baluka badimine nga na prison esa nini jalousie lokola na luka na moto kinanga est-ce que na sala mabe tanga tshai bangulu bagine bakti bangulu osaki ndeni yo na cop pesi presse ati bangulu akena bango na ouais foot yemo mtakina otika bango to ye période na so akebu atiki batazongi akokende pete atindika bato bakebo pa Kenya mutu mo aza kuna nani Anacle Satina ayambi bato komina pake na bamati maître dimension du colloque sikoyo akufi déjà plus d'une semaine na peut so déjà programme ebimi na Luanda wa oyo za sur place ça so boko organiser ndenge nini na Luanda nde toza boye toza na Titida Matanga bato tout oyo baza na posa ya kolela ensemble na double CD nazolela na ndenga palais et puis surtout si kolela na ndenga palais et oza na salle moko tokende wana junior te na to communiquer ngo batu to panza ngo vraiment salle moko to va to cha wana to instrument to chi ndenge biso to biso biso to lela la mission tout bazana kata Luanda na ba baza banda ba koya donc to kuta na wana place wana to place to pesa lié ana ba pesa na date en attendant famille ezobonga mandenge nini ba robongisa date pour ya enterrement ça ndeni puis gouvernement et puis il fait ça et rendre hommage au moins bongo à part ça atana bande konaye na ndenga mikili faut basenga ba autorisation la misala pour baya ça c'est derrière ba programme na tout zozeli
tozela donc ekozala biso mpe ti bale 10 ntango mosusu ntango mosusu mpe ti bale 8 biloko mwa bon ti bale 5 le 6 le 7 janvier donc bajanvier babiloko mwa bongo donc tozozela décision suka ndeni makambo yango esalama mpo biso mpe koto to rendre ye hommage donc vie na biso donc toza même moral il n'est pas mort paix à son âme et joyeux anniversaire à leur esprit qui est ressuscité parce que celui qui est avec Jésus-Christ il ne meurt jamais et il a la vie éternelle il s'est repenti tout bon mon ende ça ba discours na ye moko bato supa bando sepela te via koloba bongo te solo bongo po nini kutu ami ça va secret boy donc ça n'engage que lui na taille mon double ça n'engage que moi makamana etali yote et puis ngana masta na yote etali yote fo na waksa bino makamana te parce que na linga ibo sambela. Merci beaucoup, le plaisir a été pour moi de te recevoir dans cette émission pour la première fois. Je vous demande de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube Toussaint Lani officiel depuis les États-Unis, Toussaint Lani officiel. Au Betuara na YouTube, vous s'abonner. Nous sommes ici dans un cadre idéal chez notre vieux village Jardin d'Éden, rénové parce que nous étions de l'autre côté, ce qu'on comme Awa, le ministre Moutoua Sungarabiso Batusala Maramba Boé. Donc, nous inaugurons le 31 Okagi, gérant Bazawana, donc il est 31 Toza ou Narouaï. Donc, vous tirez na sera dans nos côtés, donc, 4e passage qu'on a droite. Toza wana na village, donc désormais, monsieur, dans le terrain Awa, le ministre Asunga, musicien, Asunga, chroniqueur, Asunga, Makam, OP, Abisso, Matanga, Dakumo, toi, Nango, Aza déjà informé à contribuer pendant Toza. Donc, merci à mon confrère qui est à mes côtés, Mignon Makamouti, je ne sais pas si il peut à retourner à en habiter. Et un grand merci à celui qu'on appelle Maestro Vicky pour tout les choses à moi, Lobasuka Koloba, par rapport à entretien absolu l'autre peu. Et le qu'on a kosenga kaka batu nyonso to le lavie na kimia to pesa to rendre hommage nae ndenge esengeli batu ba komisango copte ndeko ma copte surtout en partout beta cité ba komisango copte parce que na moni ba réunion partout par-ci par-là oh ya che $1000 yekuna che 3000 oh yekuna che 4000 bon siko biso bata $10 to ya rochate po kuna komi ya moni na zanga elo mo na oyemba vie chompoi papa lutuma mutakoma ngwabi na beti baporte luwana mobima baboyi kosalisa ngai mama o mokolo nakokufa o barishe bakomonana o bakokundanga na sanduku ya malonga vedete ngo akei cotisation ekomi ne ya concurrence baolande batitre o ngai oyo na bomoi nazali kobelela wa donc badefi ya bacotisation na bino na badefi ya assistance na bino na niveau Kinshasa na défi ya ba cotisation botikango ezara pe bongo te bozi bochango neti Paris Foot équipe qui gagne gagner équipe qui gagne boy te exposer ma bongo te des choses et ça dans silence et puis marambe kokisami po bembe bakunda ngo pe mutu moko te ezama rambuté ya kochango lokola Paris Foot marambe salamaka dans le silence et puis normal côté wana bo rectifier mokeo ils appellent concurrence. Donc, pour Nangaï, moi, je vais soutenir que Junior Mandoki. Donc, pour Nangaï, je salue Junior Mandoki, Yaba Junior. Kwetuka batuba Jimina, muntu ni bantuenda. Oh, Junior Mandoki pas la muluba. Muntu ni bantuenda. Kwetuka batuba Jimina. Oui, la Levis pas na biso babungati. Ah. Pas na biso babunga raté pas na biso soki na koti awa bula bon sekeza wana ba oyebisa ngate yaka olia ba mo fo ozoager ba moko monaka pa et puis biso za raté que bo sikizenga ba semeki nanga ba Congo ba semeki nanga ba bokilo nanga bo sikizenga biso za raté ba Congo mo sani no mo ba fufu yo moko na kwena ona malutu ba nité biso za chibulu chitembwa ba chango na mesa ya munene bo yokotsa maboko bimisa bokabola bolingo ba West Africain bokabola bolingo c'est ça bon et on prend kabola bolingo bien Levis Mouke Bantibal le millionnaire maître Jean-Pierre Ilaka Dunia Kilanga Dunia maître Mukilangando
Maître Afande Kimpulu, Maître Mukilangando, Maître Afande Kimpulu, Roger Chita, CG, Roger Chita, Mutunanga Inani, Tati Mouladika Tati, Cordon, toujours na organisation ya matanga, nde maramoto kende, na musika, coup de chapeau apisha Nkobo, Kobo ya bapisha, et puis Sarah Lundoluka ya ba Sarah Kama, Sarah Mbombo, Sarah Tsukami, maman na Dolce Gabbana. Et je n'ai pas oublié Mimi Ngombo, la ngombologie, Ngombo Love. Et pour terminer, à côté de Fumunsi, hymne national, Mkonzamboka Bandera partout, par-ci, par-là, Julia, Anita Moki Abanita. Merci beaucoup. Encore une fois, le plaisir a été pour moi de te recevoir. Une très belle émission. Je merci aussi à toi. Merci. Oui, merci. CD. Tu as impliqué dans ma caméra pour m'attendre les cas. Je n'ai pas oublié Choucha Lumière. Choucha Lumière d'Angola. Maman Choucha Lumière. Maman Choucha Lumière. Wana matangana. Yo. Ya Christian. Yaya na yo. Maman Choucha Lumière. Bino boza na délégation, boza na kata organisation, ya ko organiser matanga oyo, ya pa Christian atiki biso. Ma Choucha Lumière, ozobeta karatro. Na lobi yango boye po, yo pourtant ozobeta biso a pembe, boyo ka biso sonité. Na moni silence, na benga ko jour wana obi nanga oza na église, na lingi nini. Nazanga réponse au pesa o. Te wana to lobele to benge to sa to lobele, le longa boki mutute lo na bi, na sengi bo s'abonner ka massivement na tout cela officiel. Donc on est à moi la main depuis les États-Unis, tout cela officiel. Donc vous s'abonner massivement. Tout cela officiel. Tout cela officiel. Je n'ai pas de collaboration, la vraie collaboration. Merci. Mandoki, c'est la simplicité de vie.